ezalaki 2016 ezalaki ane ya mbutu nazomona te 2017 eza année ya identification. 2018 ezalaki Kanga Moïb. 2019 année ya réclamation. Ba politicien ba réclamer ni. Nous avons gagné, je suis le président élu. Monsieur Fayoulou a eu l'occasion de démontrer qu'il avait raison. Il n'a pas réussi à le faire. Ba député ba réclamer pour nani ngala pasi nanga kimobola. Zongi sanye loko tata oyibe loko nanga. Zongi sango Kande Mati. Omoni président Luamba nanga tokufa na bango. Côté population ba mama ba kolela. Mama ndunda to sala ko bokola bana na biso siko to fifa wapi? Kilomba tima ko kanti ba yambule bilanga to disile batekolo. Kisekeri aya ye moko wa atadi la biso makambo babotolo biso bilanga. Baba minganda kunanga wana. Notolala na libanda na bana bankoko nanga iwana. Tala nano age to komi. Nako kende lisusu wapi? Félix Babalobaki. Peuple congolais a réclamé. Ba travailler bazona na libanda lokola ba makaku, c'est intolérable monsieur, intolérable. Nous sommes où? On est où? C'est dur, c'est grave, intolérable. Président Félix, tolinga changement oye. Suko makambo o talonga boy. Année ya réclamation. Bande ko ba kolela. Ba chinois, ba libanais, bazonyo ko la biso bana Félix. Balé biso pendant 11 ans, sous-traitance et coup photoboy sous-traitance. Félix Tshisekedi avec beaucoup d'honneur. Que demain ces gens-là quittent. Tosali 12 ans d'esclavagisme dans Mboka Oyo. Salaire et amalungé zate transport à l'opération 1000 francs. Tovotaki papa Chichi. Papa Chichi wana akalisa mada papa ne adobaki. Prière na biso Congo ya bankoko etikala moto. Tolobaki retrouvaille kozana limité. Limité nde wapi? Place Etienne Tshisekedi. Ça dit molimu na ezo tambola. Pourquoi ko imiter Tshisekedi mais est-ce que yaka limité yango tolobi nini? Retrouva eza wapi? Na limité na cette mairie. Bana nyango bakoya ezande ba mouvement citoyen. Le roi tona pays mo laïque. Ça dit aucun prière na ngonga suka na suka journée to se trouver wapi na aéroport Anjil. Yango na e awa trésor sur le comme d'habitude. Ba mouvement citoyen ba bilenge oyo alternance comme le roi bilanga ndunda le roi mutalaka pondu to sangela mona mboka Eliezer pona nini Eliezer alobaka Eliezer centaine na bato bayebi mona mboka Eliezer aza mutu ya kobomba te soka azaki ya oya famille mena minute oyo aza mutu ya bato nyoso yango bamoni mbaya wa mwadi asali ya ye musala Richard Pangi na Milouze mama Pauline mama wapi mama représente ya RDC Monde pour Eliezer, des initiateurs RDC Monde. Et Penga Fofana a atturé à Bozomona. Et ça, quand la bateau, baza pembe, mais bazo iba. Après au détournement, tout tourne bango. Nini oyo bolingi boye bisabatu. Parce que moi, n'ambo qui Eliezer, je mike, mazo le sabatu. Yango bobongama. Pour moi, n'ambo qui Eliezer azoya, l'obito se retrouver à. Yango nazo tamboula. Nalingo pesa basonye tala caméra pesa bangomboti. Oui. Bakwetu boss. Enele moyo. De Eliezer et tout à tout kima à tout bari de bosso polo depuis tout ce temps. Mais le film que bafushi ku dila kwetu boss. Atala chino mwane to bafiki. Bakwetu epolé ku dikenga dio so dikala mu kachumo etu. Ah, tala kumpala kobo tala bafiki obe bende kulupila obe musongi busonje bwetu tatwikala be di séparer nya etu ngi bafiki e kumpala kwa bantu boso mwelera munkasa tutale koma kusoutenir tutu etu bwashi mukwetu e kale kumpala kwa bantu boso ndia baba sangula honorable Ntambo Eliezer ena besoin aishi obe papa journaliste Okeshi Ntambo Eliezer homme de changement. Moi na kolo lupango. Bakolo mulingala. Mwana sha lupango. Mutalena mukumpala muate façon mulombene aishi etu kaluile boss. Baso imba bende bebungi me yatomene muntu Ntambo Eliezer nya. Je vous remercie. Merci baneko ezande boye tozo kendele boye. Boko prendre que non eza côté à Lomami. Lomami eza na carte penda ya
centrale ya Congo. Simon Ilunga, mwana mboka solo. Initiative awa eza ndenge nini? Ero efoza ata na COP na yo, mais oza na 7e mairie, osani. Bon, tu es beta masolo ya mwana mboka Eliezer Tambwe, honorable ya biso azaki libanda mboka. Alors ça la retourner na kati ya mabele na ye na kati mboka na ye. Yango to epona ko sensibiliser batu ba comprendre que mutu batu azozonga, mutu ya kati ya batu azozonga na kati ya terrain na ye. Yango to epona mwa mobilisation ya batu ba yeba ba mama nyonso tout, ba jeune nyonso tout, o ba linga mwana mboka ba biki alobelaka bango. Yango to ko sensibiliser ba ba okita kati ya terrain. Oye ko défendre Eliezer Tambwe mwana kololo pango. Attaque jeune. Bola munini o Eliezer po azana accompagner te ka fongoli o atie de abatu. Mais yo ozana bola munini ko témoigner o lelo ti nyonso oye aw. Bon. Bon, tant on défend déjà intérêt peuple. Ate zu par na ngati mozo mona muta perdre lupango lobeli bango, batu basali boya lobeli bango, ngape na faire partie na peuple wana. Soki pe na ko ina problème c'est ka ko tele ma peuple na ngai. Comprendre yango fona za la présent. Comprendre. Merci bandeko. Kitungi yotambola kaka. Mbote. Mbote ndeko Fofana. Mwana mboka Kasegela yonga na yebi. Yo lelo. Na etando ike. O bato ba kolanda na compte ne bazapi na fidèle na compte YouTube na biso. Ba retenir nini na présence na o. Na sepeli nano pona ko pesa ngali loba ndeko Fofana. Na ye awa ezate pona beta lisolo moko boeleka. Mais na ye awa pona ko annoncer peuple congolais. Esika nyonso bavani na kwen ke mwana mboka Eliezer Tambwe azali kozonga. Eliezer oyo akotaka esika batu bazali komona ke awa ezali wa Eliezer akoti. Na kozwa vraiment maloba ebele te. Mwana mboka azali kokita na 17h na aéroport international ya Njili. Biso nyonso à partir à 12h na limité match kwata. To sangani awa ine batu ya makolo toko beta makolo. Soki moto ezwami tobeti moto, soki vélo eza tokobeta vélo. Po to sala ngo na mboka. C'est pourquoi na profiter na occasion wana na benga bana nyonso ya Kisasa. Eza la pompage. Kinsuka partout. Na yango na kolinga ko benga pe bao yanga. Benemina baitaka ke bandugu yangu. Batoto ya Manyema, ya Kalima, Kasongo, ya Pangi, ya Bengombili, Mungwa Kindi, yo wiko na nuita. Mwe tone tukapokea ndeko Eliezer. Mutu mwana tupiganiaka vita, anasemaka juu yetu, juu tujiretrouver. Aliendaka Manyema, mulionaka gisi balifaka balimpokeaka ndeko Eliezer. Mukuye mingi sana, tukapokea ndeko Eliezer mwenye anatupikaniaka vita. Ikwe batoto ya Kibombo benebiko Kinshasa, mukuye tweni. Batoto ya Bengombili, batoto ya Kande, mukuye tweni tukapokea ndeko Eliezer. Batoto ya Kalongosola, mina nuita muke tukapokea ndeko Eliezer. Merci beaucoup. Merci bandeko ezala nde boye. Na mitu efobo mesana. Boye kola. Soki muta sali nyonso to baka nini? Le saké fula. C'est l'homme du moment. Vous comprenez? Soko zamna Congolais foi ba dialecte ya biso. Si 11 to na 26 provinces. Yo lo ba mnoni. Vous aurez ba poste. Oye ba ile ota. Le ba pe ata kitete lati. Mbote mwana mboka Fofana. En tout cas, le moni bino a tout beau sepela. Ça dit mawa elongo esengwe koti. Esengwe koti makasi. Esengwe zani. Esengwe za que mwana mboka ndeko Eliezer azonya tamabele bakoko na ye. Azozonga po batebele bachaki makanisi kake ya kozonga tokomona ye na cercueil tokosala boyenzamba sali makambo minene tozoyamba ye lobi événement ezami balete. Événement ezami moko dimanche 18. Todo suki sa awa. Mbote mwana mboka. Mbote ndeko Fofana epenge. Mwana mboka Eliezer absence na ye 2 mois. Eliezer aza commerçant te. Eliezer atonyinda côté asali publicité pe ba bilamba te publicité ba mituka te. Pour ce peuple petit peuple azo défendre bazana pensala. Bazana bazangi mai. Lelo na 7e mairie. Okoloba nini? Poto boyi ekobaka na toyaki to bosana ki adresse. Bon lobby nini avec précision. Lobby eza nini na 7e mairie. Pe na air nini na ngonga nini déplacement pe air nini. Ndeko Fofana na pesio lisusu merci pour na émission oyo et puis na cadre auto saleli yango. 7e rie ezalaka symbolique ko sala makambo nyonso awa. Au quartier Tshisekedi non.
To sala ngo po bana ko inviter à tout moment, bazami balemi sa tout. Yoka oyo quartier ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. OK? Yango tokutani awa. Nazo pesa yo précision oyo ki bandeko nyonso ndenge balobi. Oyo tozo préparer accueil ya honorable Ntambwe Mposhi Charma ndenge na mesana ko benga ye. Accueil ezali lobby. Nazo pesa précision très bien. Bana ya Kishasa nyonso. Bobenga kitro. Ba téléphone epola ki na ba appel. Nga una lembi. Kotuna ndenge nini, aza ndenge nini, santé ndenge nini. Mwana kolo lopango azoya lobby. Nazo confirmer yango. Azoya lobby dimanche. Na ba 17h de vol ezokita. Na njili. Siko organisation ezaboye. Bakinoa nyonso. Oyo baza côté ya Changu. Oyo baza côté ya ba Matete Lemba, Mayanjili, Kisenso. Hein? Oyo nyonso baza côté wana Maluku, Malweka et Maluku. Ba côté kuna bango nyonso tozokutana na bango na aéroport. Na aéroport. Yo moko yebi ba embouteillage ba saut de mouton oyo, hein, ezocha ba embouteillage. Moi ba ya lisubo epi tozonga kuna ezate. Bango tokutana na bango na aéroport. Munga fula Delpho. Yoka yango nazo continuer. Bana nyonso ya côté ya se. Bana ya Lukunga. Nazo insister makasi. Boyebi député na bino oyo, bo pesa ki bobimisa ki champion. Beta bango. Na benga Lukunga via. Voilà, yo tozala no na campagne. To circula no partout. Au moins Lukunga wana to lalisango na se. Tolakaka bango ke tokobomango tobomi yango pe Lukunga ngo na 207. Vous comprenez? Sikoyo botala kaka député na bino bopona ki bobimisie champion ya Lukunga sikoyo balinga basala neti babuzo ba moboye. Vous comprenez? Ye wana zoya azongi lobby azozonga. Tozokutana na 7e rue. Omonika place au tozali. Tozokutana na 7e rue awa à partir ya 13h. Baya na bango, baya boya ba transport ezali tokokutana awa na 7e rue awa. Biso nyonso ba oya kati baninga ya club tokomi wapi bino nyonso boyebi déjà. Organisation na biso za bongo 13h juste tokutani awa na 7e rue. Il faut le bien ba congolais 13h juste. Mais faut pas tout baya avant. Congolais bengi à 13h ayo bima à 17h. Eloko wana osana raison. Congolais bengi à 13h ba doit comme à 17h. Tu vois comme mwana mboka Eliezer Fofana wana na benga kié azo yambate. Papa ba to baya wa nini. Ndeko Fofana to wana changement te. Félix aza wana ti. Changement to memi yango wana. Vous comprenez? Wana Congo ya bizaleli kala. Ya sikoyo oya Eliezer Ntambwe Mposhi yoka na moni batie bato bilongi bakurusa rouge boy. Wana tala kaka. Wana bizaleli kala. Oyo wana biloko ya oyeleki ya Kabila wana ya ba biloko mongo boyeleka. Oyo komi ya changement. Yoka ngai. Oyo yoka ngai. Elenge nyonso. Étudiant, chômeur muto oyo zalaka na musa boyebi bitumba oyo ya bundelaka pona ba congolais tozokutana awa na 13h il faut tozala ponctuel bato bakoma ba mobile bona kana vie kiti tolingi te bato bakoma na aéroport basala 1h du temps 2h du temps papa wana confirmer place wana bien. Eliezer est national na yebisaka yo loko wana hein il est national bato bakwa baza même international vous comprenez bato bana ba intérieur bayebi ndenge tozo compatir na bazo sangisa mwa maele na bango na makambo na organisation oyo. Merci. Problème ezali ke na yebisi na bandeko nyonso. Ba honorable député. Honorable Christelle Vwanga. Yo yebit mutuna azoya, hein Papa Léon. Mutuna azoyat. Hein? Honorable Daniel Safu yo yebit. Mutuna azoya. To sangana biso tout. Mike Mukeba voilà. Hein? Toyebani. Bandeko nyonso wana ba journaliste ndeko na bino azoya bango nyonso bakoya tokutana na 7e rue na place commerciale Paul Tosua ndeko Flori boyebit bolekisa lekisango eleka partout hein ba comprendre que 13h tokutani awa
tomemani ti aéroport balingaki baboma Eliezer olala tokokanisa Eliezer balakini lobi akozonga vouloir ou pas lobby Eliezer na se awa bongo tota la place Kabila kozwa justice na défense balingaki baboma Eliezer balingaki baboma Eliezer bokolala tokokanisa Eliezer tokolala tokokanisa Eliezer tobenga nyama na kombo na ye awa nde sika na remesiaka parent moko te alingaka bota bana asangisa bango sika moko yango na yebisi bino boye awa toza na 7e mairie epenge Fofana na zwaka biloko ya bato na tia na site na biso te nasalaka nga moko afasi tosangela mona mboka Eliezer boyebika alobaka Eliezer azalaki na poisson totala totuna te Fofana akangelanga foto tindelanga te ya komona ye mpo na suka makambo ye moko akoloba toyoka voix na ye totuna ye mpe mituna yango tozo remercier diaspora nyonso nayebi ke mwana mboka Gary Wele ye ndako akotika ye na aéroport Richard Pangi na Milus Mama Pauline RDC Monde bozo sepela sikoyo mwana mboka toza awa nayebi ke ba mouvement citoyen eza yele ba journaliste soki na bandi kotanga tanga kinga te po anini bo manifester Trésor Zolozolo Amos Lubaki Manixi nani susu Didier Kiku nani susu Dieu Makesela nani a défendu ne monde entier le quoi mon amour qui est tout ça alonga politicien ya solo politicien Costa maître avocat ya Eliezer ye moka ko zapoye mukolo limité pe jour wana lobby le tout sekeda ko lamuka pour moto évoquer esprit na eza Eliezer Tambwe force du progrès IDPS mobimba jeunesse nango lamuka assemblée ba parti politique et tout Eliezer a défendu bino INC boyebiti yango na lobby keno biso toza wana bapanzi sango Trésor Zolozolo toza awa lobby tokosala musala yango na lobby nini toza ba brouette te na chantier et même aka kayas zelo mais soki ndako esili epolelaka mbula yango lobby topesa mona mboka assasser toya koyamba ye kokumisa ete mais tozo remercier komba na ye toza awa lobby tokosala musala soki 2016 ezalaki ane ya mbutu nazomona te 2017 eza année ya identification 2018 ezalaki kanga Moïb 2019 année ya réclamation bapoliticien baréclame nini Nous avons gagné, je suis le président élu. M. Fayoulou a eu l'occasion de démontrer qu'il avait raison. Il n'a pas réussi à le faire. Ba député, ba réclamé. Pour la nini ngala pasi nanga kimobola. Zongi sanye loko tata oyibi loko nanga. Zongi sayango kande mati. Omoni président Luamba nanga. Tokufa na bango. Côté population ba mama bakolela. Mama ndunda to sala ko bokola bana na biso siko to fiva wapi? Kilomba tima ko kanti ba yambule bilanga to disile batekolo. Kisekeri aya ye moko wa atadi la biso makambo baboto lu biso bilanga. Baba minganda kunanga wana. Notolala na libanda na bana bankoko nanga iwana. Tala nano age to komi. Nako kende lisusu wapi? Félix Abalobaki peuple congolais a réclamé. Pas travailler, la libanda, c'est intolérable, monsieur. Intolérable. Nous sommes où? On est où? C'est dur, c'est grave. Intolérable. Président Félix, tu as un changement. Oye, ce qu'on m'a camboy, on t'a boy. Année, il y a réclamation. Bande de Kobakola. Ba Chinois, ba Libanais, bazonyo pour la biso bana Félix. Balé biso pendant 11 ans. Sous-traitance et coup photoboy sous-traitance. Félix Tshisekedi avec beaucoup d'honneur. Que demain ces gens-là quittent. Tosali 12 ans d'esclavagisme dans Mboka Oyo. Salaire et amalunge zate transport à l'opération 1000 francs. To votaki papa Chichi. Papa Chichi wana akalisa mado papa ne adobaki. Prière na biso Congo ya bankoko etikala moto.